au quartier 4 aux hommes au à place de bandoro pesa batu ba visa ah wow tika bo visa bo pesa ba visa sunde même kama pote wa kina machine bon ndeni même kama pote uta neto li solo kabali solo ki wana posa ki au voyager wana posa demande na visa biso ko visa na nji bo ni so na ndeni na matière ezali makamba masolo koye bati masolo ndeni buta biso ngala linga mama boya ya wana siko mundele pas aki miso okanga ya so bon ma talaka na nji misa de 2 millionnaires ici Bingoto, Misa, docteur Wangata. C'est les collèges à pas ma PDG Mambila. Ok. Patron. Mais ça m'a kamunango. Nini susu. Ah, gabeta li solo ke. Na solo na posa na se rappeler. Ni daka li poso étage na nji na quartier 4. Bien solo. Ya papa de go. Ndako. Donc premier étage. Premier étage na nji mobile. Commune mobile. Commune na nji. Ah, Montréal jouer l'émission. Ah, bah histoire des ça ouais. Na quartier na babara danza na kati ya couloir na kati ya quartier 4 oza quartier 4 voilà na kombo na to benga neti o eza neti na ba code na ba clé eza neti katanga ma quartier 4 voilà place batu ya ba danser ba bimawa na kati ya couloir ndeti bana ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, la ligne sur la Bisso Podcast. C'est moi votre M de servante, elle Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, c'est moi qui ai belé autre madi. La plus courte, c'est ça qu'on vient à la Maradona d'Afrique dans le milieu. Non, je vais vous émission la salle à remercier ma boss, Nabiso Biska Bozali, vraiment va remercier mes belés, la Obosa, la peine pour Nabiso, la motivation, la bino, et ça, Nabiso qui tourne ma casse. Voilà, mon abon boss, Roni Maluna, ma sans oublier boss, Yannick, pourquoi pas la paix sur la mode de Sounaye Moko. Notre boss, Azapé caméraman, checking à Londres, la mode est belé. Wana moni susu bongo famille matula mobimba bambote bisika bisomi bino wana mona mama Laura Chou motema ya boss live mama social mama moko bien mama moko liara bana bana na ye wana musu base na ngai na mona bongo mon vieux Freddy Ngoma le coutumier depuis Kisawan et Tesli bambote be wana mona le susu mon vieux Elvis Sala papa na Miriel babi pena ingénieur à Makasi depuis Matiadi wana na pesi ba montre ba nyonso ba soutenir pena elle Mara de la presse na ba motivation ba remarque ba prière na bino yango sala ngana za toujours liboso ya ba télévision pe ba téléphone na bino litro ba kaka ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple na kata chaîne na biso vraiment to kenala ba orphelinat to pesa ka moi loso moi secret moi miliki moi sukali kaka na loboso na lopoto ndenge zalaka kaka ngai kisasa kaka botoko mesa nango pesa mboka na biso donc on va linga soutenir mon éthique na moi loko bobanga te bo contacter biso na ba love liboso caméra ke benaka bongo kisasa bo contacter biso le numéro za répondre de cash ora vraiment nzambe akopambola bino. Voilà très chers amis internautes babona na biso nyonso ya biso podcast boza toujours ya recépérer na baki na on s'est découverte ya commune Yanjili Mobimba
tous les 13 quartiers, tu côte à côté, tu la place historique, tu as musicien Evanjili, tu as comédien, et pourquoi pas maître, il y a judo, boxe, taekwondo, sport, tout dans ton côte à côté vraiment. Donc, il y a la première émission dans le quartier 1, tu dans le quartier 2, tu dans le 3, les loyaux, tu dans le quartier 4. Angaye, depuis que Banjilo Nyonso, bon ça partout dans le monde, déjà qu'on sait parce que tout ça m'a découvert ça boy, pour tout là qui s'abat, tout bas yeba, dit les anini. Bah tu vas yeba, nous n'avons pas dit la partie émission la biso, il y a un bout de Nyonso. Akoye banji les anini quartier et anji les aranini ba place historique anji les aranini ndengani 3 ndengani 4 boroyeba na c'est parce que quartier 4 oza parmi ba quartier oza quartier ba prêté et puis couloir Zénith oza na histoire munene angaye et sur ma commentaire bon liker bon partager émission de ces tianga des gens diki parce que émission qu'on frapper ma casse pour banjilwa bana quartier 4 belle bana mikili le rôle Boss live Roni Malunda moi na pi à quartier 4 motema ya Mama Laura je suis dans le lobby to kene tibisika boss live à Botama place boss live à Colette au comprendre ça parce que tu vraiment li solo pene betama couloir au ana la Sainte-Thérèse na e bandeli à quartier 4 bisque banda couloir Zénith donc tous ça déjà na moi quelques personnes au ba robete la biso pena tous na guide na biso robete l'histoire ya ba musicien ya quartier 4 la comédie et puis guide muso robeta couloir Zénith histoire ni les amis parce que tu yebi en tant que biso que couloir les couloir biso ba changer belé donc on a briefé bouquet on a yebaki mais on a ba ndeko ba guide o ba guider biso ba robeta la biso l'histoire la première partie à quartier 4 ndenge ni mambo egenda dans la sima caméra na zabona mon réalisateur José Mbungu babi José Mbungu wana mona susu yado basali c'est général ba mbote bisiko zali donc na remercier na pesi ba mbote pe na batu nyoso ba na émission na ngai toujours na Mile El Mara sur la même morana caméraman nga akozwanga na okota couloir Zénith mais que nous kapesi guide danga zali premier guide nga wako guide biso teba quartier 4 eza na makamuni le bon moment na quartier donc vous a toujours comme je vais connecter la chaîne d'Abino ya biso podcast na nous calamité merci beaucoup Sukaya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, très cher ami internaute, on continue toujours que ça découverte que ça le na quartier 4 na Katia commune Njili donc boka bande comme sunu ba lobby to kende to continue toujours awa na couloir Zénith sur Lukasiko moto pena yebi moi histoire pena bandule man ya mambo tali sap marambu ya ya ba place historique il aura ba terrasse bandini ça c'est vraiment awa na couloir Zénith le bobi ça biso pena temps to solo la ndeko mais na mone pas à en plein boulot et ça promet pour des gens to solo là qui mbote ndeko. Ouais, bonjour madame. Et comment nani? Comment on a Jaco? On a couloir à venir en Bende. Voilà, si ça n'a bon, vous n'êtes coquité donc voilà, vous comprenez qu'à 14 juillet, pendant à plein boulot, on sent la moussala, on habite à la article 15, ne magambo. Tu profitez vraiment, tu passes moins de temps si ça n'a pas après, à bête, tu as le solo, c'est essentiel. Après, tu as le sous bandeko, batika lipo, batel, ça biso pena quartier 4, zanini, couloir, oh déjà le local de couloir Zénith, oh déjà biso to yo kaka masolo nango. Tozalaka nanu tu to bota bito kuti moi quelque part musu déjà zaki te ou espace mususu de yo mona mais et c'est rappelé ba njilwa nde bana 4 ba beta biso na histoire nango pour espelisa ba e ba s'abonner na 4 chaîne biso ndia biso podcast pour pesa biso peut tanto solo là na moni au libéré bango déjà bon voilà c'est événement natif au Bénin, pour la couloir et ça bien quand on veut la couloir. Voilà, c'est comme ça. Couloir et ça, ma gambe belé les cas, venez belé les cas, on a couloir à Zénith. Dès que l'événement n'y est pas bappé. Ça qui na bar à danser, on a quatre couloir, on a quatre quartier 4. Où est ça quartier 4? 4, voilà. Ça na comme on a tombé en net, où est ça net na ba code na ba clé, ça net Katanga. Katanga. Ah, quartier 4. Voilà. Là c'est
Il y a des danseurs qui sont couloir. Ndeti banani wana so. Il y a des grands changeurs on va développer couloir net va faire la mission de Mambila. Ah c'est les couleurs ça trop basé pe na Mambetani. Va changer patron. OK. Mambila va faire la mission ba rojenge ba bana te ka ba bilamba. Très bien. Patrick Lorenzini. Donc on a bêta papa Wemba. Voilà. À couloir à Zénith. Ya solo. Ouais, papa bêta place au A. Où est-ce ba neni wana? On est à qui 2000. Tout marché non? Ils ont qui 2006. 2006. On a bêta qui la mongoose. À bêta moi. Ah bon? Ça couloir venez belé les gars na kata couloir. Vous avez na bar na biso ah to bana bo tala ngande bende. Ngande bende hein? Depuis que concert n'a pena concert n'a déjà pas passé qui n'a pas tant wa kufa qui hein balakisa bili mais to comme souvent les ça pena qui to ah ezaki na bar va bende bande ezaki Zenith bar OK ezaki Zenith wana baneni wana ezaki ba 87 88 si ba noné quelques allez au Sahara. Zenith là ekangami te zo bar su ebende ah na katuma lo bate Zenith yango basi normal couloir oyo ba papa bar wana Zenith ebimana couloir Zenith ebimana na bar oyo OK ezaki ba parisien bazoya ba uta poto wana à l'époque basali moi mini boîte na bango na kati OK ba njili basali wana ba biloko wana ezara te mais na couloir to ida na avantage voilà ezaki ba moko bien ezaki pe na ba doyen misusu to lukana ba mbongo na couloir si baga ba libanda ba net ba edo makambu OK edo tsotsa ba rojenge ba lumbila ba emambila ba vena biso ba monte kolosol voilà on a ba massa biso baza ebele ba libanda ba doit vraiment ya couloir belepe zamba pambola bango eza couloir moko ba no pesa bato makambu voilà Pierre Abofando Zikop voilà tous les monter les gars na couloir et biso à couloir vraiment donc eza couloir moko boye eza bien d'être sepela ndenge président a s'enrouler ndenge ici faisait quand tu m'as dit président s'enroula na collège Bosomia à l'écart mais tout tambola na biso pesa pe na moi kitoko voilà président s'enroula quand l'élection où tu oleko s'enroula en collège Bosomia et c'est nga que siko ndenge vraiment qui doit vraiment bazong sélection en plein bana ba mi konze belé batanga ka on so mbule beta il y a pas de route ici donc couloir etonda oh là là mbule beti mais couloir ebimisi ba génie ebimisi biso neti ebimisa qu'on a zélo amour wanga tatanga na collège Bosomia milliardaire son nom repose s'appelle docteur Wangata OK il est déjà décédé natanga na collège Bosomia à l'époque où il y a une salle qui a initié pas ça là mais il dit comme manzélé za makamba l'état voilà simbarati tu peux kenda gourmet tu peux ça président chance maintenant continuer passer la biso couloir pour eza couloir makamba ko ça voilà c'est comme ça que je appelle moi prince moi béton et ça là bien ça peut honneur naïf si c'est comme ça on a des gars au Saroulaki na quartier 4 à Katanga bana chili pe bana quartier 4 pe ba sepela pe eloko tikali pe tango wana monet awa pesa bureau de quartier na biso bureau de quartier oh ba bureau à Calais oh ba bureau à Belge c'est comme si conçu par les Belges ba bureau na biso quartier yango eza voilà bureau de quartier Katanga voilà tu confirmes mon réel soumet pena parce que ndeko ndinga besi pena en détail que awa quartier benga on appelle ça surnom musu ba benga yango Katanga yango là vraiment on a bureau du quartier ba affichango c'est mramba bien ça à to kende to avancer la biso a beta podium ezalaka podium ezala to kangango tout eux aveni eza kulungongo à l'époque ba benga yango Morbek comme on ezalaka Morbek elle ba ko changer ba pesa kombo kulungongo kombo belge atika mais ça Morbek voilà toi biso kuna wanza aveni sur Kulungongo toi na bar moko à l'époque anji là pas bende ba zeni sebi ya kinde sko tellement donc ba bende na ba zeni te yasima bar musu zaka déjà wana wana zaki na feni wana kana Kulungongo c'est to koma no besara moi briefing OK couloir ça ma couloir makambo et ça bien qui vous me côté macadam et ça bien OK
mais souci na bino bana njili ezaka bon parce que so couleur ekoti makadam mais maita sous moi priorité ya biso ya bana njili ya be priorité ya quartier 4 voilà njili mobimba c'est comme ça parce que diminuer pe ba embouteillage pe ne sala vraiment ça ba route secondaire si ça c'est vrai biso pe ni ekoti et pe sa biso priorité ya njili voilà mais ça pe ka pona biso bana quartier 4 mais ça priorité ya njili mobimba voilà le singa vraiment quartier 4 vraiment Macadam c'est le côté ça biso bien. Ça biso bien. Les petites barres en oza awa. Tout près. L'esprit mis sur les allées. OK. Les barres makam na rata njili. On a ba père ndé bando to bino ba voilà bino de ce côté. Wana biso siko o ezali ba bar ya ba 79 OK. On prend. Donc mais ezali bar mon pe. Ezali pe ya ba show. Ya ba show. Ah, qui tient sur l'action. Couloir ya Zénith suki tina simba kuna. Donc ti. OK. Couloir Zénith. Si suis kuna tina. Donc ba et que tina simba. Tous ces couloirs. OK. Donc mo réaliser la biso pena bar yango. Delmo. Et ça qui a eu année septembre combien? 78, 79. 79. Mais babi a peneza ni babi ba saper ndé bazana. Mais au couleur ezaki ya ma. Couleur ba saper. Ba grand saper o yebi ba venir na bango ndeti ba nini. To babi ba venir pe. Ba grand saper o ngana yebi ke biso pona 4 ba saper ba 3. Ba 3. Ba za 3 na ko ba notanga na tenge na Rolando Michui. Na otanga ba Jackie Maria et autant Roger Maria donc basé belé voilà basé belé donc ba même so ba mona tangi bango te mais ba comprendre ka pon njili ndeza makama bilamba biso na 4 tara biso to banda otonga bilamba ba tongelo ensemble la veste ba ke na ville ba teki yango mais ba gaebe uti non mais uti musoni yako ça ebe bo tele matin biso na benga c'est litrabang oh là là litrabang voilà basomi babilamba kuna bani batisi bani ba tunga ba beti ba ensemble la veste voilà yo po bimina mon ensemble utaki no là mais uti suka na voilà na kati ya katanga voilà na kati ya quartier 4 OK donc couleur eza couleur makamo donc ba s'appelle tout baleka couleur eza ki soko uti poto po ba confirmer faut que ta couleur faut quantité to yeba ote oh là là si c'est bon be bana non po ba confirmer faut couleur Zénith faut que Zénith donc eza couleur mo boye pour vraiment que to pesa ngo vérité mo na kati ya njili pour essayer makamu to ebimisi ba grand prêtre ya ba danser ba grand prêtre si bagina ville bino mo na kianga la Lunda Maroni on comprend voilà donc ba vena biso ma Roma voilà apese ba mbote belle vraiment ouais donc il ça bien c'est nzamba sungi initiation pour même poser la République à ça on prend un couloir bâtir la biso makadama et ça biso bien mais ma place c'est ma place la bio historique le ba bar il y a ba bar ezaki ba ministère ba lutte ba commune musu ba ya pour répéter est-ce que bino pe abosa tout ça qui no orchestre mais banda répéter il y a orchestre Fifi Mufudé à ça choc sans rival il y a banda répéter na ba babia ba musique les pe ba kenda kena c'est bauta awa banda répéter ti baké ba quartier latin misu baké ba saiko bauta à part toi sur orchestre misu ne bende succès bende wana orchestre ya ngomo ya ba biso mo na ba c'est les unes donc ya bana 4 bango mo bana 4 to sala comme mais comment ki siko to sangisa ki on peut comment ki because aso ya biso bana 4 keti ko na social équipe ko za teka ba jouer ka ba petit na ko ba national libanda voilà c'est comme ça sangisa ki yango voilà ezali vraiment ki njili mobile et salama fondation on ezali na quartier 4 car na lupongo ebende on ne baya ka to développer move bani bu GP Kembi ya me pas sunga baya misi ba bima ba pe libanda ba comment yemba libanda on a dit to na orchestre o ya minene je m'excuse o ya minene ezali na 4 couloir c'est bende choc ça rival ya Fifi Mufudé voilà la couleur eza couleur makam couloir makam ya makam habite so bolilo ba mse ko zala ba place mse za ito avancer tout suka awa tout sala ningi do yo mto zala boa guide na biso ya première guide parce que a to jouer le quoi na 3 ou 4 guides ba guider biso par rapport à quartier
eza quartier mo balobi ke eza quartier munene yo ba star rebelle ba tia ba makona bango ataka yo molobi président de la République ya Samoula. C'est terrible les quatre. Trois stars qui dansent fois à couloir à Zénith. Voilà. Pour tout le monde a trop net ngai. Avant moi na couloir. Muto lo bananga o ayi ba webso marati o mo na couloir. On a zo lo basé qui est vrai à couloir ya njili. Na ba doyen toi njili ba ali banda na ba ko bazawa. Ayo ba ma iso à couloir. Pour ngam da webso ngai iso à couloir. Très bien. Pour ngala ba no lu ka mbongo na couloir. Bana no ngai zo ba dala na couloir. Donc il a dit soit couloir de artistes. Si les hommes ont appelé ça un sentiment au lugar là. Mais non, c'est mon couloir. Moi vieux moi on appelle ça un sentiment. Bah pesa biso. Pour ça au lugar là, net ba pena biso mbana qui change na couleur ça ba Guillaume. Dans tout là, abalandi mavuba. Voilà. Bon ba uta na cop na le château, ba ina na couloir. Très bien. Sinon tes félicitations na ba vewana. Ba on peut le sauto lire na couloir grâce. La grâce na bango. Voilà. On est ba na idéologie change. Allez. Un grand prêtre peut sous ba monnaie argent on est ba tata ba maison pour côté ka forme les ana couleur monter ba teka botsa kroko na kisasa ah nji les amunene tika nji les amunene kwani atika bongo bwa ignorance lo wana po soma po que soma na poto mais ana couleur les autres teka on ensemble yo ji botsa kroko ana couleur na maison au soma pas Roger Ngem et puis deux choses au soma. Apparemment, c'est que tu as belé na 4. Basé belé, basé belé. Mais 4 est presque la plupart ma pan autour. Et ça à quartier 4. Comprends? Comprends? Plupart presque ma pan autour ça à quartier 4. La solo hein. Ah. Ah gaillé. D'habitude toi avancer, toi souka non ah ouais toi sur ma place monsieur c'est mais il faut comment parce que le tour est à 4 de ma place historique il faut que ça batte tout mon ango pour que qui tourne ma case voilà moni simba fils yango place bandule bande ko beta place papa mba beta ka musique wa kila mogoso bilamba mabe kila wana conseil za ka ba fioti ouais ba fioti ah pesa place moni place manda chat président na biso manda chat leader na biso ya Congo aza ya Tchango te mais aza ya Congo bimba voilà ah place qui pour ya kuma uta yoka choc à partir yoka choc il a chanter OK ezara na concert wenge musika de Masimba on appelle na biso que ce nom de los appels yemda matara manda na podium manda mati kuma mati les beta yembi batel o azelema o photo ki nai awa na katia Simba fils o président na biso sala wenge référence na bisika ba recruteur Amanda chante voilà Simba fils mais na yoka pe comment papa Simba sala asala neti ya nini na katia quartier 4 nini na sala penza papa Simba net na bakatia banjili ba papa na bazaki ba papa mo bagi net ba opérateur économique voilà Papa Simba qui était préparateur économique. Papa Simba allait sur biso na njili. Ya solo hein. Azaki na ba chambre froide, azaki ba Thompson, bani donc papa wana asali biso bien na njili. Asunga pe ba jeune belé. Asunga pe ba jeune. Très bien. Azaki papa mo malamu. Voilà. Donc que son nom repose à paix papa. Donc avec père moi même ba ne pe, azaki ba la malamu sito za wana bango. Ko la ba Gilles Basimba. Voilà. Mayas. Donc voilà ba mon pote donc Balen Simba, ba Yves Simba. Donc ça on peut se dire pas mon aïe. Donc ba résidence naïe. OK. Siko zo mona kuna na musika ta na kuna na. Ouais, ni wana. Collège Bosomi. Ah, collège Bosomi na yo ka ezali na 4 hein. Oui, ezali. Ah, tika boy. Au quartier 4 zo mona place to bando pesa batu ba visa. Ah wow. Ah, tika boy visa ko pesa ba visa sunde. Même ka papote uta. Wakina machine Bon ndenge ni. Même ka papote uta. Maintenant li solo. Kabali solo. On a poussé qui au voyager. On a poussé demande na visa. Biso ko visa na nji. Bon nous ça on a ndenge ni ba matière. Mais zaki makamba masolo koye bate. Masolo ndenge buta biso. Ngana linga mama boya ya. On a siko mundele pas zaki miso okanga. Ya solo hein. Ndanza tomate. Photo na ba chanze. Batie na photo ya mutu musumaka mwane sama kana ka tikolo babole misinga nzoto tika boya solo linza zela na nzela malembe no linza nza tomate et après
On est d'accord. Ah, voilà. C'est manifesté pour ça va commenter. Est-ce que maman le faisait solo? Quand la carte c'est manifesté. Ils ont la tomate. Il y a après te belé bakenda là. Après te belé bakenda. On dit vraiment, je ça va. Posa quartier 4 quartier moko. Donc couloir où ça couloir moko il y a des événements, il y a des événements. Oui, il y a des événements. Voilà. Baléli, babi zongela bureau zonga papa calamité. En défend le nom quartier naé. On beti sur le collège Bosomi. Le collège bimisa pe ba de belé pe oyo yebi. Ça batamaye les belé to bimisa. Vena biso moko azala millionnaire atanga docteur Wangata que son nom repose docteur Wangata atanga Bosomi Jacques OK na bi kombo wana voilà yi bon ma talaka na njil bimisa de 2 millionnaires 2 millionnaires bimisi bingoto te komisa docteur Wangata c'est les collèges à pas combattre PDG Mambila OK patron donc ça on a vraiment cop na couloir donc vraiment donc sinon ça va voilà toute na outil que ça ba découverte découvrir quartier 1 bon citera bari na bango 2 ndenge mo 3 ndenge mo 4 est-ce qu'on a habité quartier 4 ils ont combien de riz et puis superficie en aux années 0,6 670 carrés 0,670 km². Pour nous en bref, et puis combien de riz? 28 riz. 28 riz. Oui. Ah, on peut être aussi d'abord venir. Et puis moi il mange parce que n'a vu que bana 4 bana pote bana pousse ba yeba parce que ça découverte. Belene tukuna to bandi kulungongo, to bandi na Kinzao, kulungongo, ikusu toi, Kivu Kampese. Balumene, Bakinanga, Baboko, Bamwanda, dans l'équipe est belé. Batoua. Voilà, mais toi là bien. Aïe 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 aïe. Si apparemment c'est comme si couloir c'est une qui awa. Couloir c'est une justement la collège. Na collège na Bosomi na Simon on va venir ça mais ça paiera 4. Exactement 4. On a essayé de continuer la deuxième partie. Exactement 4. Voilà. Normalement ma couloir c'est na collège Bosomi. Collège Bosomi. L'habité ceux qui moi lourd moi tikali côté liboso to zonga to chité na yo to. Bende to quotité à ce bende quotité hein. To kota bende hein. Place makambo ebandaki ya couloir. Ah ba papa wemba. Il va njulwa de ba mu noko fort. Montréal. Non c'est les cas bana mai babona biso nyoso nous a toujours branché pe connecté na chaîne biso ya biso podcast au comment na couloir Zénith après tout ça l'on tout ça là parce que au présent la première partie il y a émission puis deuxième là ba commentaire na bino former ça qui toro yo ça pena qui toro motiver nga na ça toujours na milieu pour na ko sepeli sabino na message ko sepeli sabino tous sont en calamité merci beaucoup oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo ndetango na biso voilà, tous ont la biso, tous avancé, on doit bâtir la galère. On a secret moi fona loba. Oh, secret ni sou. Il faut expliquer. Ah, loba te. Quand ça na makamlango. Nini lisusu. Ah, gabeta lisolo ke. Na lisolo bobo na posa na se rappeler. Ndaka liboso étage na njili na quartier 4. Ya solo. Ndaki yango ya papa de gol. Ndako. Le premier étage. Premier étage na njili mobile. Commune mobile. Commune na njili. Ah, Montréal jouer l'émission. Ah, bah histoire de ça. Na quartier 4. Donc quartier 4 est banda évasion kala. Donc ndako na njili mobimba ndako. Donc ndako étage ezalaka to ndako ezalaka ya se. Ndako étage ali boso na njili yango. Ndako étage papa de gol. Papa de gol. Asa bon monde. Asa kufa que son nom est voilà papa de voilà ba massa ba papa Simba. Ah ba massa. Donc c'est ba quartier nyoso ba 1 ba 3 ba nini ba bec premier quartier maïtsa étage za quartier 4 na Kimoa. À quartier 1. OK. Apulu na quartier 1. Ate su papa ma 3e na 7 papa ma vangangim. Que son nom repose à paix à c'est na biso akala. OK. Papa Scotty. Ouais, voilà. Ah bah histoire ezali hein. Voilà très cher avec terre tu voyez que pena na quartier 4 ça ba place historique le quoi ba place à boé. Première quartier
oyo vraiment batonga ndako étage donc ba série wana bandako ezaki ya se ngai esenga pena plaisir donc ebi ke bala quartier 4 oza pena ko seba parce que histoire bazo beta pas guide na biso vraiment ezo la sake TV za radio te donc to lobby Montréal à l'axi bilili et que na pena bon on sait que toi avancer to te que na ngande bende to ke na ngande bende mo na place makambango siko ezala banda ma belle le to kende voilà merci aïe aïe somo voilà siko to jongi siko to e place makambango bandela ki ngande na couleur azeni to ti ba simba kuna voilà to ti kotala histoire quartier 4 parce que to koti na avenir ebende avenir Kinzao ebende le pont numéro 18 to avancer to avancer ngande bende pena pena masole banda ba jibe ba papa wemba tika boy artiste tout à Congo tika boy ko bazaki en vie à l'époque ebende les rezaki ba ndé ko ya ezaki nganda moko donc très phénomène voilà ato uti poto ya to uti lunda donc pour que lengi pena njili foni atalo kona ngande bende anga ye mameza voilà toi avancer na biso de comment ba to balia même ba mbonga ba voyage ya solo balia même ba mbonga ba mapango likolo ambiance na kati tika boy voilà yango ngande bende c'est carrément mais il faut besoin on va voir l'histoire na biso ya Katanji voilà place historique voilà bébé caractère autotique biso auto kufa makambo ezala to ezali makambo donc balobi mati libanda okokota te donc po natinga okota eza passe on ba kite tondia tikuna na coin tikuna moto ya makasi donc ezaki makambo voilà ezaki makambo ba jibe ba wera ba papa we ba tous les musiciens sont des grands stars soko yenjibo wa beta na njili foya chaise na bino ke sala ne bende bo benda temps ba moi ba ji pour que ne conseil makamute banda osala très bien référence voilà il y a pas on habite sur place apa tozaki sur na bar na biso mo na pays na biso sima da solo Francis Club place ba bela ibande ko beta ba ceux qui vont ba beta wana kaka na Kinshasa ya sima le point voilà tozaki na bar mo ezaki wana pendant bien au Francis Club voilà ma place indara ma pays il na ma belle quartier 4 voilà makambo vraiment quartier 4 est makambo depuis que la première partie émission la biso de sa découverte na quartier 4 depuis que deuxième et tu évoluer sur la place sous de comité na habité sur le bon monsieur ezali au bakisa bon le bon monsieur ezali au bakisa na sepeli l'émission au tournage et l'équipe bien toro chité na biso tondeni na bosani ni sou yo ba surprise ni malunama moi papa Sylvain il pas ali boss na Sylvain na biso quartier 4 moi na venir kiangala ya solo ba sala vérité na couleur azini tikolo babo wona boss na ngai wona boss na ngai boss live oui c'est bango ba kona ndiba biso à quartier 4 wana donc bango vraiment na confirmer bena wala boss na biso no chaîne ezeye wana donc ba oncle netinga na kobenga ba oncle na biso anjili boss live ba mbote vraiment ba mbote lisusu ngaye voilà et que pena qui tourne en tout cas c'est un plaisir ba citer pena comme boss na ngai na kati ya bal ba prête ya quartier 4 c'est un plaisir je sais pas c'est qui là sur ma caméra mais ba mona te d'habitude de rochiter la biso les biso wa mot de la fête ali mo ba dédicace c'est ça la bien makasi ndenge monsieur Leki voilà to tamboli toujours ba bonne nouvelle voilà ça linga bien en comme sakra nzambe abakse la boss ni malundama belé vous savez que de bosso très bien et Simba voilà na komba nzambe voilà yo mabanga ezala ngote mabanga ali pesi na leki na nga santa mbote na mikili pesi ba petit na nga ba mbote ba masa na ngai pesa Josi Mbongo pasi pesi o via 4 ya Josi Mbongo pasi bango ba na quartier 4 bango na pesi bango mbote Nes boulangerie voilà c'est mon oncle voilà là ba gros bisous merci santa Mbongo
Voilà. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Très gentil. Nous avons découvert pendant couloir Zénith. Moi, le soleil bétami, on a dit que tu as sur la deuxième partie qui est qui tourne ma casse. Voilà, très cher ami internaute. Nous remercions nous beaucoup plus. Ma boss, nous avons vraiment encouragement, nous avons motivation, nous avons ça, tout ça, découverte, ça, puis c'est pédé, ça rapena. Bah, s'abonner à la chaîne, biso, il y a biso podcast, boss Roni, boss Yannick, sans oublier notre boss aussi. Checking, vous avez caméraman, on est à Londres, on a boté belé, on a mon sous. Gaye, maman Laura Chimote, ma boss live à boté belé. Na moni failli ma condele, mon vieux. Pichu ma condele. Pichu ma condele. Babi kuno hotel matin, sans la mort, on repousse à la tête, bambo te belé. Moi, la mikili, sans oublier, vient à moro pena, yé moutou, azo guidenga. Biso zara clair donc tout ça ma découverte il y a quartier il y a commune Anjili et ça na mutu moko ça pena guide numéro 1 o azo pesa nga ba guide vraiment wana penza za vie na nga pena imto zo pesa nga pena ba guide po bo sepela pena ba émission boye de mato makondele ba ifa makondele mo vraiment ba mbote bisika no bozali partout wana mona bongo susu apo Vakala na Belgique gaye ba biso zala ba prêtre fo zala fier na bango gaye wana mo souvient na biso moko penza babi yende akangi pena couloir kimbuta wana penda na espace ne kitoko 1000 visa vient na biso Adonis Adonis wana ça fait distributeur ya ba mai akwa winner vraiment na chango ba précisément na kimbuta masina donc ye penza bikolo yo to zazala wana mingi ya zape na mama événement o yinda appelle le 26 août donc to zala pena wana podcast vous avez invité to zala wana spectacle to robler ça pour extrait na pena et ça qui tourne makasi donc nous sur la cité ba combat ça pena vrai njilwa parce que tant on sait l'émission na njili ni non c'est émission na njili bo fona tanga ba prêtre njili pour se retrouver pour partager émission pour commenter matin et to message ça toujours ngana bino donc ba commentaire pour mes makasi ba partage bo mais bah j'aime na bino vraiment et ça qui toko na sima caméra to zai bona je suis mbungu moi mkile bangengi na ye wana moni côté réalisation na moni yado ba sadi ingénieur de bambote bénéfice bambote ba tout sont vraiment ba soutenir nga lokola ye mogo Elvis ça la papa na Myriel bambote depuis matadi et pourquoi pas na pesa bambote na venanga Freddy Ngoma le coutumier sans oublier Elodie la maintenance na Bundes wana vraiment bambote belé bino na linga bino pela makasi to continuer toujours ko partager be émission ba commentaire na bino et mata et que ça qui tout ça qui première partie et puis que deuxième partie émission to komana to kota to sala maravo to sala mais c'est Félisa bino ba bo sabona na kati ya chaîne ya biso podcast lo bakaka sono na kupite so bino nzambe azongite ngana biso kutana deuxième partie ya biso ya quartier 4 na commune ya J. Merci bye. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela